Lundi. Dada. Tunaobengu ya kamba na moto. Ibo kama ni kiasi. Ubo kama odi. Kibo kama ni toilette kuna. Ah non, chérie, t'inquiète. C'est ma mère. Bébé, amona musala, musana vande la kaya mwana fako kama. Yusa na mote. Ebe ndina sana mungi ngwa bande kuna. Ya foto. Kibo kama ikuna nyama. Musane ya mwana ya mafande la kaya ngalela fufu. Amona musala. Oh. Papa, la bande mtatinji wa bosoli ma myoso. Bon, si on a limite sur lui ma camionneuse, il s'appelle bien. Mais mon toit tindinga, il s'engage pour ça pour gagner moi dans le salaire, ou il est plus salaire. Salaire de ça m'a c'est $50, transport 1000 francs. Maman, comment n'a pas cité la poussala quoi na zana souffrance. Na yibi kusugula basani, na yibi kukumula ndako, na yibi kusugula bana, na yibi kusugula mituka, na yibi kusala nyesu na kati ya lupango. Pour mon bino na débit, et la sobo comme ça là, non ça on a beau non ça nyo sobo le bassin non ça là. Mais ero ou mais là au commis compliqué batou. Non ça là te non ça te pour nga vraiment na ko ça ba jina makambo wana te. Peso ebi ko lamba te to yo kana te. Pour nga vraiment na zo attendre ma lamba te makambo na mingi te na sala da business na nga. Non, ya boyezala te. Barcelona Zanzambe. Baso kabola ballon. Quel ratikiche. Eza Neymar. Yiba bi wa kufa pamba. Suarez kende. Abisine. Oh nani. Neymar, qu'est-ce que tu as fait? Ah, pardon Neymar. Oh Neymar. Neymar mon pied. Vamos changer ma bébé. Barcelone, to gagner à 3, bah 6 et coup. Depuis quand? Vous souffrez à mis sous autre langue. Kila matatu salito na salon nanga na bilama na solo ozo fandi mukongo na pote kuna ayi la bakiti nani apesa autorisation ofunga la télé o karambanga ota match na TV na yo boni boyeko fako kufa kuna moto kenda kiti nako ya ko bika na ola ko panzanga mutu boni boyeko oko kende ato libela fako kufa oya kusani boma ngai Mamani tato solo ta place vandi et puis na suite papa na yo a télévision na a fongoli teno vende no atanga ko na hérité na vana na boite famu dero tellement wana et puis l'épidémie na bino parce que vous ya bola o tona salon papa c'est mboka nyingi se na kulu ya uti aya ko pesa to ebola wena ebola na toto ba faire examiner déjà maman tellement maman ko timba on malade te papa tellement on bima na salon et puis ce qu'on a maï ce qu'on a na javel au longola kiti ko so pela mo javel kiti yo kiti o peta mo so la javel o so la kiti o so pena taro so ko la tapis o pena javel et puis so ko pena tapis o tanga poni tala kuna mtawalo bana o akuka na fali na sala pas fali sala nga o yeso sala ngaite tala nya ba tala ngambuya aba ndokie tani solo mais non papa yo et puis salon on saleta nyama awa ta bazelu avani ata ne ma si kama papa langa afungoli pe TV ko ay anganza mi ata la match ba pe ko match mingi et mon bazela au comprendre babo ya papa o vraiment la bonne solution bobo est moyen té boy vraiment ça va na batmo boy avant na kiti on dirait nda kuna yi papa na bino ya za solution Clinton nga se na zo lobana azolinga koyokela ngai te yo lobana maman lobana o comme enfer nga na comme ko vivre na enfer maman
avant yo awa pas modéro ka boye papa bombeska ka boye donc na lembi papa sanga ke donc papa le quoi yo depuis papa modéro abota amona ngana bota ma na ba histoire monsieur la ka bonga et puis non le bota non on les fait signe politesse il y a vraiment signe politesse mais il faut absolument rien. Il faut penser l'autre. Pour ça, t'as des lointaine, sa famille élargie, famille restreinte. Pour ça, quand moi, la quartier, moi, je vois un endroit doudou, colia, awa, ti, nati, à pas me passer à colipa. Mais on a la connexion. Il était en hauteur à téléphone pour sa connexion, soit un bon. Donc, il va doudou bon. Ce il va doudou bon, donc il va un bon. Non, il va aller. Il va aller pour la ticambo, on a par-ci par-là. C'est un souper à couta. On te fait un problème. On a le bien tout pas. Et on a mis un peu de aimer baler. À Fongoli, nous mourons en respect au square en voiture. Où c'est l'eau? Tu es au square en voiture? Mais on a une fois, tellement de la compagnie, on a mis la consommation de ma. Mais ça fait rien. Pour te ouvrir le coquette, modèle de caca. Il y a un gars qui a été vivre dans un poteau isolé. Il y a un mali qui a poteau hiver, il y a un bimbo qui est sala. Puis dans ce bang, il y a hiver, mais hiver, à l'attiment, toi qui est sala, au sam sala, qui est calme, yo sam sala. Ils sont attendus à un cocheté. Bango kuna babenga un kani. Est-ce que tu as bango kayo za cocheté? Esa cocheté ta. Au moins il y a vandi boko. Nana poso mo na za kata. Hapo unaona anacha zoni. Aya na kacha ndako yemo ko aye bandene obesanga papa. Nizabe tata mbibate. Et puis na za posa petit mpengeti na sima ya. Donc ndio muzana osa ubomba maka. Kuluka déjà place OK. Nana tika pas vie. Il ça beaucoup mal bino ngai moi si a dit aluka bando no musuko tata bino ba baza yo pe que ndoko luka ça so ko li batika ko loza ki minyo so comme majeur so comme majeur il faut luka bani ko fa na tene église na permanence qui na tene église qui ko vanda qui te la permanence ah na église kuna me pasteur yo la place so dalaka to ko se passe quoi ni après ça ma se passe on va c'est moi pour ça ça mo bi ma c'est moi pour yo doit aller logo to ma c'est pour au pc ni da osara no za de bonga maka bazer man moi ba bonjour pour la on a ça on a ça pour te vendre banda tango et pour ça bonjour on est d'accord déjà ka non l'automie pas phénomène non l'automie on l'auto le bandu et puis non l'auto bien té ça on attendra non l'auto yoko non l'auto ndinga mabe pourquoi lingite dudu abota bana nae o ya yemoko bavana na ndako o landanga na butu ozobotola nga bana na bespi ezani ngai yoko yo mama ngana na ndako ngana na ndako ndoto nele pa no molimo nele la oh kasi molimo na ngapana sauda pa molimo na ngipanda mama esis muni deba ngatari mutumuku yona nguzalwana suza usambira fota kata kumbono ngana nade ozola nana butu ozokotola nga bana lelo mama ukutenga awa nandenga mabite sukile libalo yukutu vandi bushi sura nambana yo ibsa yute papa wana sali mingi pale rubebuza sura yoza de bangana sura kutana na dudu ozalaka tena zotuna yo mami mama mutu ya sa usabila pana pia suru na pata yukanse pata baksa ngambo wana ateri ngambo ngusa pana ni naba uswa sangandi akumsa ngana sapani punga ina za amuna kinazari na swisi na yi mama ngana butoro mwana bungo ngana pesa ya undi pesa kabani elo ni opesa kai elo ni opesa kai donc to opesa du lukis na ndako elo to opesa kai donc le to ba buyo to o koti du na kisi mezo ozo kwa mi mwasa du butu kisi ya mapili kisa bato ba milaka yango ezali banzite ya bukoko ya wana lina pikuluba ngonda na publika kwa mama kangando ngaza kutula bana na kama papa ni yo yo santo to papa ni tala papa ngana mwana to ngana sambela yo ko sangelo ko mote na hivi patao yuka mu au siperate yuka ubimtsa makamba ipa mama pa nini yo pesa nganga banzita bukoko na leo ubimtsa mote mais luko bimtsa nganga mama ukomitine sika ukani ngandoki ngaza kutula bana na tarika ngamto ya pesa patao kisi pa zo lo ba no lo ba na tena tu no zo ba na ese mama isanga pasi
Il faut pas ma mère. Mère, mais biso yende mutaya penda apo biso tozala. Et pas dans l'onier. Na semba protocole d'accord te. Mobile mbale. Bona 2 semaines. Yo luka place Kenya. Yo luka jamsala. Ndako nangana ni bilom na bino boleka moi ça liboso bozala. Ya mi balé bozala. Ya ngai donc bino bozo gérer du na ndako. Na bino mi balé na pe 2 semaines. Bo luka ndeni ya obimanda. Patron yibi makambo. La ça ici. Wana 2 semaines. 2 semaines ndako na mona bino te. Et autant ceux qui bino benga na ndako. Benga na mukala garantie so mo et ça vient peut le bat. Rien le banane. Rien tout ça côté. Tout ça côté. Tout ça côté. Ça 2 semaines ba petit tout ça côté. Ngala okende. Ah, tout ça côté lié. Ta côté le oyeba ta obinga. Moi bi téléphone do ça va via. Ah, côté lié ma benga nité. Hein? Maman, vous en mona. À côté biso. Baya aboye ya kweke ya problème. Ngaza kutela imwana. Ngale kana kutela imwana. Siko ba bazala ke ali biso ngande na kutela kubana. Ngakuna kamwe mabazo lukela mo ba biloko moko boy ba entromba nini yo nani yo botama wapi uza kundeko dudu te ba bilo mwande mwana. Ah, ba ba bongo. Ngapi na profiter na yiba ukutama wa. Ndeko na ngai moko ya mwasi Kalunga. Abingi ngalo bina ngai yo za wapi? Awa association moko ebimi Azadot. Association pour les agents domestiques et touristiques. Azadot. Balo bani. Baye kobundela biso. Tozalaki na mama Ornella Kalombo. Omoni neto vivaki. Mama moko malamu azopesa domestique valeur. Toyena mama Soudia, soki Soudia, tala ninga zo maltraiter biso. Biso toko botaye, akozala même pas mona liboso na biso. Tala ndika zo nyokola biso. Mama Soudia wana akokamuna ngai papa mokolo bo elitoi. Akosopela ngai mai na nzoto. Pona sali nini nazo tala match na salon, ilambo ekoki kota salon teza solo. Nathalie neti muninga nanga ongadedia. Tala ki domestique nenga salaka. Wana quand même soki ba pato bazo silika c'est normal. Bongo biso bato yo to tozo sala musala na logique bitinda ta 10 na mbala mo. Mamo azaki liboso azali boye. Tunaka nini? Nakei gazo kanisa kitau Kalunga zebi sanga tokyo kuta na Azadot ngana kanisa Azadot ngaza mutu. Nzoka za mutu te. Eza association moko boye bato basangani batamite mamalamu bazali. C'est là où yokati bato basangani baye po babundela bas agents domestiques na touristique bana ba terrasse ba sentinelle baboyi wana mindele baye na moto banani mindele te bato mwindu bandeko na biso kaka ba congolais bayoki pasi na biso ba vivre bango bakendaka batambolaka na ba mikile belé awa na monde batimbeli ki kaka domestique na Congo aza na valeur te bandeko na biso misusu bazaka na poto o bazo tonga bandako lelo pe na ba mon frère na ba makampane misusu pe baza ba agent domestique et touristique do ba misusu pe na poto basaka musala to sala kambi bazo tonga mapango po ba ibi to na bango po ba ibi baza banani na keye na kuti association na makambo lobby bango ba yepo na kobundela biso mais biso pe to za la respect na ba patron na biso batindi biso te to finga ba patron mais to za la kaka na raison bango baza sima na biso tela domestique akosa na 20 ans na ndako po kaka pasoli sa nyambele balongoli sans kutu kotu na mutu sans kutu de compte final mais 20 ans na ndako na yo yaka kozonga yi tokende na association oye ba valeur na yo ozali nani na société ata bazobenga yo domestique oza mutu ya valeur. Mais quel est le l'ambiance au Banganine? Mais quand nous n'avons pas si nous sommes dans l'ambiance, on soit se mettre en place.
ça bien. Ah. Pas silencieux. Pas silencieux. Pas silencieux, mettons-nous. Elle est à qui est belle. Madame, nous sommes unis. Nga na tiamo nini? Yo mto sali yango otuna nga songo na tini. Aya. Aya. O sali yango bien. Mama. Mungu chaki ni spring na makaya butu ni. Ngabla tiamo. Ngabla tiamo ngamo. Yo ba lukela nga nini Batista. Maintenant on comprend pas musa ote. Silence le bisa nga nini? Est-ce que ke bolamba? Oui. Siko onyo sali. Na yibi kulamba. Même quand on a ya kwa tufanda kimwana ni ya kipembeni mama na tangira kiyomaki. Ah, ndio kongesu ngana tana na yibi. Papa, zo bilo wana kende. Azo ka bilo ka. Ah, fungola nga portail. Olina simo. Mais mira. Siko na bilo ka comportement ni. Obi maka bongo le. Non, on sala ki mabe. Mutomala muyeyo. Hein? On bête ce pourquoi? Maman bête ça wana. Azo préciser bien mukolo ya ki ozwaka ye ayebisa oke ayebi kola mama kite. C'est que ayebini ka kolamba te po omoni tabandi. Alors on a soit qui est. C'est toi non? Hein? Oh le sort mabe. Oh ça y bosso mabe. Finalement ce qu'on doit faire nene. Papa c'est pitié. Maman qui va tu vas ça pour quoi kabia ça pour petit dans mon kuna. Aïe. Ça zoba au vraiment zoba te so yo zo me manga wapi. Papa faut wala porter kuna. OK non. OK sous-sol. Ozola na ngai? Non bimandi. Oh bimandi makolo. Na bisa ko to kenne nzela na yo. Na bisa ko tenga za rendez-vous na ngai. Rendez-vous ndi? Oui na sala rendez-vous. Oh non Batista to kenne yo. Mais est-ce qu'on va place na okele singa la ke makolote? Non Batista to ke biso mi baishe ko sa bonté. Pour l'anniversaire au figure de ça. Il faut que je bilor la chasse, il dit ma fille na tinga ki ba champagne. Voilà. OK biso mi ba aller papa. O lingo na tete OK. Na kenne na yo. Ça tombe bien. Nani? Comme aux ala posa obima la voiture, joie au conduire. Contact en voilà. C'est biso mbe. Na zo te casse. Mais veste open out sango na mal. Comme ça ba ko zo rendez-vous nyo c'est ça annulé. Donc ngape na omi mwana musala na yo. O ma mais ezalate ngape na obimati. So yo obima ngape na obima kwa nyo zo linga te nga oki otiko poki otika ngeza ndé moko. Justement, dernièrement ezaki ni tobima na yo osibika ki. Alors ngape na obima soske. Pourquoi ça comportement? Oh, pas facile. Bombé. Naza kumuna na ndipo na timu sala. Ozi musala? Musala ni? Gombezi. Ba misala na biso kaka tusala kasala kawana pisa na yaka. Kumuni lipango wana. Ba iporti fungwami. Ya ndo. Na kuma kuchala wana. En tout cas. Mais musala wana. Gombezi na kumbila yote inataka tena yo mama wana za kunyokulanga za kusufriringa. Abo? Za kusufringa. Mais en tout cas, biso na mboka na biso bazo comprendre te. Na yibite soko valere ya mteza wa mama za kusonga kuli ndika pe moko boy. Kusana nga makamba makasi. En tout cas, mboka na biso na yibite. Boy aza mutu ya valeur. Lumana. Boy aza mutu ya pamba te papa. Omoni na mboka bapaya. Boy bafutake par heure. Boy aza mutu ya valeur. Ba ozo mona bazo uta ba poto wana o bazo tonga ba flat ba immeuble ozo mona na kati na bango pe ba domestique bazali nanya yibisi yo makamwa voilà yaka na association na biso okoyeba valeur ya domestique obi lelo nde ozana kati ndako wana soko paso lelo vert mama na ko bengano na musala bombe yaka na association na biso okoyeba valeur na yo papa association na bino komo na moni Azadot yaka okoyeba tina ya muta musala. Est-ce que oyebi ke na ndako lokoko boma bango nyonso? Non,
nga nasambelaka nakoki koboma motu te nalobi te oboma bato papa nalingi nde mpo bazwaka biso na valeur bayebaka utilité na biso donc tozoparticipe na kati ya société toza na kati ya libota mpo na libota mosoko okokota okoyebi makambo ya libota na mobili soki soki azonyokola omo te kokosala bato mabe nalobi teke biso osaka mabe nazopesa kaka baexemple ndenge bango basalaka ndenge biso tozalaka en tout cas nakosepela oyo ya na nakuya na associé nakuya po biloko eza wafana kenda kwa balamu Azadot. Okoyeba valeur na papa. OK? Papa, ce qui te vend ici, limbisa biso ndenge tosi otana yo et merci na ndenge permettre pour solo na biso. Mais papa, limbisa non parenthèse na mona kayo ozaka respect na biso pesa na biso valeur. Yango ngai nakutanaki na ndeko na ngai Kalunga amemaki ngai liboso ya boss Nizi, maître Boris, maman Isabelle, papa Léon Matata, papa Blaise, papa Michel, bango balakisi ngai valeur na ngai domestique. Ngai bayebisi nga balobi yo simbaka bomoya mabota ya bato esiko kindaka kosala. A des fois ape na lambaka. Nakoki pe kotielo komoka mabe na bebisi bino. Mais biso Azadot elobi bozo kine kosala misala na bandako batu pona ko bebisa te. Azadot ayebisi biso respect na ba patron na bino. Mais papa, oya kokamola boy litoi. Azadot habite bakokamola biso matoi te. Oya kobenga boy lokola mbwa. Mutu asimi milimo ya batu. Azadot aboyi. Azadot natalisi biso lobi tala yo mutu zosala na ndako ya mutu valeur na yo eza nini valeur na ngai ezali na yebi contrat na ngai na patron na ngai lokola awa nayaka na ngai sa contrat tala mama mokolo mosusu ayebisi ngai abi yo zela etikali kaka moke nalongola yo mama boseli bambula onga na sali awa ayebi kututa yeke okuta ngai 25 ans mama linga longola nga boyi etango na ngai nalongwa neti kaka mbwa azwi rage na lopango moko wale bateki ye to babomi ye lokola nayaki sa contrat yango na ye koyebiso papa soki tokoki kobandela contrat tolingi ozwa biso sikoyo na contrat ya yeba musala na ye nga na yeba musala na ngai me ngai na kosala contrat wana na yo te esika biso basangisi biso kuna na Azadot bakolakisa ngai ndenge nini na kosala la contrat wana koya na travailler na yo soki ondimi na travailler na contrat mukolo obenga na ngai ndenge mama zoka na ngai ofuti ngai mikolo na ngai nasalaka na kei wana tosali de toyokani ngai na papa Gombez tosoloa na yo. Les choses évoluent. Les choses évoluent. Azadot. Association pour les agents domestiques et touristiques. Association pour les agents domestiques et touristiques. Azadot. Ouais. Papa, j'ai compris. Papa Modero. On a commencé avec toi, le lot au commun la 25e année. Papa Bombez après 14 ans. Boye Makambo Azadot contrat. Bon. Je crois que vous allez me donner le temps de réfléchir à ma Azadot. Je dois quand même réfléchir sur ça. Et puis, peut-être bien vous expliquer dans mon bien. Et l'eau qu'on est le bien, ils ont la 4 Azadot. Si je trouve que ils ont malade, là, j'ai l'explication est causée claire et nette. Là, d'abord, il faut procéder. Na coquille. Mais si je trouve que
tozaka nde tozalaka. À quoi bon sert on a bino makambo azali toi. OK? Donc je dois savoir vraiment Azadot en haut, Azal pour le défendre, parmi le nom cité Nakati Abakombo et l'association Nabino Azadot, il y a deux qui sont mes amis. Moi, Naïbi P. Moussoussou, Naïbi Moussoussou. Donc, il y a plus loin, Naïbi P. Belle famille, belle sœur, Naïbi Paté Diakité, une malène au Congo, Nézimbala. Tu as cité son nom. Naïbi P. Elle est matata ingénieur. Vu que dans la 4 association, et le maître des blesses, tout ça, je crois que j'aurai le temps de reçoit parce que ce sont des frères autrefois autour d'une table. Donc, parmi ça, nous avons vu sur la 4 profondeur, de quoi est-ce que nous avons public à Hollande Abisso. Binomo Bomoni. Ndenge nini domestique basakanaka na ye na ndako lokola mwana moke mais lelo azadote ye mpona kopesa domestique valeur. C'est une bénédiction mpona badomestique. Tala ntango modero a proposé elko contrat mokola sengi 24 heures. Merci Nazadot. Soyez la bienvenue. Merci. Soyez tous à la chrétienne, toi prière. Ma prière, non, ma prière. Merci Dieu. Merci. Amen. Ok. Ça m'a été chérie, Toko, mon Chada, mon Blondine, vraiment. Maman pour tout colombater. Très amusante, papa. Donc, impossible. Donc, je me suis retrouvé dans une famille. J'ai dit, oh, bon. Ça, ce sont mes amis. Mais demande-moi quoi? Quoi? Clarisse Kalon. Merci à Assez. Ok, mais ma cause. Assez. Autre chose, c'est une bounty pour ce que je parle. Merci, maman. Non, on a tu vois. Mais la vie m'a amené sur le bol. Non, ne dis pas ça, mais on m'a ramené dans la pêche. Oh, m'a amené dans la dé. Est-ce qu'il y a une bouteille à la même nous sommes des Africains. Dans son magasin, la racine. Ok. Au beau salé. Au beau salé, la bonne manière. Je ne sais pas, j'étais moyen, mais il faut ne pas d'autres maman ça. Je peux prendre la douche et puis on va parler après. Vas-y. C'est pas touché au théâtre, Nakini. Vous aurez vous allez vraiment fidèle. Qui va avoir fidèle à Koufa. Oh ben oui, je te dis vrai. Bon, on va peut-être en réalité, on va peut-être en oh, le tchétché. T'as imaginé bah y'a bauti Luanda bah y'a qui? On prend tu prends muzu, rien bah ben finu wa Luanda y'a na tchétché na biso y'a des gars. Oh, on t'a quand on ben chumbo le katé na ben yo plusieurs fois na mec na freestyle rien. Na il faut tenir un message. N'a le temps téléphone il a charge té. Il faut nga avec la parler tout match à faire TV na TV là ça la vous déjà té. Donc on a zo ben mo téléphone zo le katé na ben ni pise pour téléphone le. Ça va ngai mona papa parce que c'est na koma ki wana. Na ba ya wani ba uteki Luanda ba na senti que na ki. Na le ko mo ben na regretter fort. Pas assez. Ya. Il y a un changement. Naïba, par le temps, on continue à faire. On a bien, mais ça n'a pas mal de déjà la frère voilà. Ah, mais y'a, faut payer un chimbo, pardon, père. Si vous katani, wana kenda kingamoko, na kuti, na moni, na sululi, na yoki, na sukwami, na présence ya maître Boris. Maître Boris, je dis bien, je répète. Maman Isabelle. Boss Nizi Mbara. Fugama Boini. Maman, na luka qui est sur là.
La décision, hein. Oh, la décision, hein. C'est-à-dire, la kuli na vingine chocho mziba te. Chakani na ngambu le belele kula netangwa flama. Na ngwa sakani na. Lelo na vandi na mesa kula banikulu. Na vandi na mesa. Mama. Yali bushu na ukenina msika te po ata muyibi avwe bima libanda ibandaka nanu na ndako. Mukorwani zaki na tangwa babudingi bubima yona papa. Papa sira che kalinga maki. Sale savoir. Ngama kama maki na lubaka te. Sansi patron ayibisinga na lungwana kwa matuwana dia ngona bénéficier na bambata. Mais pona lelo sina kendaki na Azadot na wuti wana na pesi komu na ya mboka na pesi ya tata na pesi ya mama na pesi ya bana na kuti wana na zui information misi fungwa ningali. Oh siko ingolo bani elingi kuluba mama ngana yo fotu cha na contrat na utsala si musala buzubati. Ah bon? Ndenge nikola kingawa. Mina nyokola kiyo wana. Sikweli ngolo bani. Azadote ye pona kupesa biso ba domestique Valeri na biso ndenge bacha kupesa na mboka papa. Tata. Omonya Azadote wana. Akokangate. Alongangate. Akokangate. Pongamonde loi. Ah soyo sala awa ofuta mana $50, 1000 francs de transport par jour. Endenge yo le lozi décision ya okota na association na Azadote olongwe msano esili. Azanda kwa Mireille Mirna oki a été makeni. Tema ke msano o wana bande kono ko lobake o. Yo, boti na kende. Mama, msani sili. Piango eza kula di compte final na ngana bima na ndafu. Ah papa. Bonganga nini? Eza problème ni mo futa e. Mama boyo sili mukanda nani? Papa bima kende. Oh. Na kena Azadote. Kende na Azadote. Tukuya. Funda bango po ndaku o Azadote mtatongela nganga. Tukusonga. Na ndaku oyo ya Azadote kende. Tukusonga na yipisi yo. Wana bilamba te kende. Azadote. Papa. Yo kangu ni. Ah? Okay. Kongo ko sala pasi pa. Olabi? Oyoki. Zela nano. Kongo le psala. Olabi. Opansi na tika. Na pansa kama suba nyau tika. Sema shuma nyao zande muna chimbiriki. Yo so dia timplik. Na yo sura na documentaire. C'est zande muna. Debe na mimi bimza solo. Mina benze ya uzaba sentinelle nzambe. Yo be réseau domestique. Voilà des gars ba photos. On a bien. Yaka no yede no yaka. Monde na kosi wa. Nyawa lekele fana maye. Et fa ko sala salita tiki. Nyawa kuni. So sakananga. Na yede jaka. Kusoma. Di. Maman, attendez. Moninga. Nasa muto na sakanaka te na mboko yo. Obi combien de ndaku na ba ministre bazo futela. Alors de députés. Bino bo sakana na ngai, bo sosifier ngai. Bo sakana ngai? Aujourd'hui na nini? Je vais vous apprendre les bonnes manières aujourd'hui. Ngala sina kota wa. Ndenge na kota na zoka ya sola buka buka. Ba voiture na bino pamba yo ekufa. Bozo sakana nga? Bon, sona buka buka ezani kota mama. Papa, bozo sakana nga na tuni. Mama. Oyo boyebi yeti. Esobe, c'est kabare na. Ah, yende papa chambre froide. Mandendi. Ko. Mama. Ce n'est pas possible. Maman, la mère ou maman. Maman ndasomba la mère. Ah. Donc la chambre froide mandendi, so ezakande. Yaka boy. Di. Lusakivana. Merci beaucoup. Di, bozo sakana nga? Papa, problème ni ozandaka bato makelele. Pas tout les phénomènes. Phénomène que vous avez c'est vérité, n'est pas la mère à terre. Phénomène comme vous phénomène comme vous foutez bien, à terre vous foutez pas papa là. Yango ayi. C'est ozali boma, ama yele te. Na me fundi na ngai. Ozama yele te. Ozali boma ngana tindaka yo. Yele fali to somba na chambre fois dans le Sakivana. Le quoi to somba pas na ye. Cette fois-ci to zana tort. Patron na ye aye ko déclarer la mère. Maman. Mais il paraît ba député ba foutre la na le pa on a mais aye ko déclarer la mère. Maman, nazana ndaku te nazana bandaku. Bandaku nini? Oh ba député ba foutre na.
Attention. Papa, la mère, maman, on m'a dit que maman sombre à la mère, on a refait sa prix. Attends, maman sombre à Attends, tu vas toujours sous-présent là-bas. C'est quoi? On y a pour nous ta mission. On y a pour nous ta mission. On y a ngaïngaï. Moudatek la rabiso phénomène. Attendez s'il vous plaît. Donc celui n'a comprendre le bino bien. Donc moi c'est bien été papa au là côté la Thompson. Aïe ba na congélateur. La mère nyon soubiliaka. Et puis papa et l'autre ça n'a pas passé. Au moins biso la biso ba congolais. To yokana. Mais ba tembo comme sous. Tellement nefu. Tellement ba politicien angola. Papa vite de loin, ça va. Monsieur, c'est quoi le problème? Aïe, vous déclarez la mère. Même, vous connaissez mon nom. Mais vous avez voisin. Non, c'est que je suis un canton précipité. Et je parle. Maintenant là, je traite avec lui. Voilà. Je traite avec lui. Il montre la question de maintenant, je comprends pourquoi mon domestique a vu la poisson dans le congélateur à côté que la bino. Parce que, au Moninga, monsieur, s'il vous plaît, je ne vous connais pas. Non, moi non plus. Moi non plus. Donc, je peux vous voir. Moi non plus. Monsieur, n'a vous permettre intellectuel. S'il vous plaît. Soyons des intellectuels. En tout cas, je te respecte parce que tu es ici chez moi. Ah, et c'est pas ici chez moi. Ah oui, ça c'est comprend, c'est pas naïo. Bien entendu, parce que ce que moi si qui m'a dit papa domestique, ayaka awa, je connais au moins ma camarade pas naïo. Parce que c'est spécialité, c'est ça. Parce que c'est spécialité. Parce que Aziza, tu as vu comment est-ce que tu m'as humilié dans ma maison. Donc, moi non plus je ne te connais pas. Permettez-moi, s'il vous plaît. Tu m'as humilié. Maman qui m'a dit papa à ses alors bi kutu pesa ki milo revendre zaka po ya pesa ki batanga wisi nde ko moi makasi nde ya moi revendre voilà papa phénomène papa phénomène chérie je te dis makambo est commis mystique est commis très sérieux les kambo yo bazo le belaka ça d'autres yo en tout cas c'est sérieux mais Azadot est une association des domestiques et des agents touristiques. Donc, ça veut dire association des agents domestiques, voilà. Association pour les agents domestiques et touristiques. Donc, tout le monde domestique, c'est l'association. Au monde, tout le monde a une association ASECO, association de chauffeurs au Congo. Les chauffeurs basangana, bakoma moko, bakoma koyokana, na bango pour valoriser bango. Association na bango ndenge basala wana pona koluka kaka valeur na bango en tout cas nga bafandisaki nga maman ma chérie mon amour papa modero na papa Bombezi bafandisi nga balobi pato toza na posa tosolo babandi kotalenga bamakamo non patron tosali 25 ans namoni que non lokola saluer donc il faut ngai sikoyo tosala nos contrats to bana no sikoyo na contrat donc biso nde toza na contrat ina tali bango encore pas mo de wazom akenda kake ko luka londi na kyobimisa kuna aina makamba za dot nae allo putain sikoyo ebiseni yoka chérie na ben on répondre venu après 24 heures beaucoup tikela quand même temps à réfléchir na kati ya solo na ye atangaki 4 combos. Parmi les 4 combos, il y a 2 noms. Oyo, Bazaba, tu connais quand même les Zimbara, non? Les Zimbara. Oyebi papa, non? L'ingénieur. Ah oui, non? Il faut se renseigner. Peut-être, papa, papa, c'est un makambu. Et le coup, la bâtie, va combo, papa, 24 ans, il y a un peu réfléchir. Mais je suis comme raisonner, ça n'a chéri à taille au moko. Yoka, chéri n'a évolué. Na loki baninga nanga, na se renseigner, ba binanga tout que fait mon frère Eza Bongo. Ça c'est quel
histoire encore, une nouvelle histoire et en tout cas, on a réfléchi vraiment profondément. Et puis, bandi vous détailler détail. Babi, tout ça on a pour nous défendre, hein, domestique. Donc cela veut dire l'association les a, mon bateau ça même ça, papa mon demande ni ça même ça. Ce sont des domestiques. Hein, donc on te bien là, bon, mais ils à la base d'amis bas. Et deuxièmement, donc baja touristique bata banane. Au moins bateau yo basala kana baba, on te bien bon barman. Hein? Ba fio ba donyo ko la bango yo ba singa ba fio ba nyoko la bango ba benga bango ba fi de bar wana même ba tasso de chambre même bato ba sala na bo flat na hotel bango wana nde ba yiko défendre pour na bango parce que ba za valoriser ah mon frère yo histoire ni moya on sous mboka j'ai pris mon téléphone na bengi Lukemba oui j'ai appelé Lukemba na nini na Canada na biblique. Mais je ne comprends pas mon frère, mais il y a une nouvelle histoire. Non. Tout ça, vraiment, tout le monde qui a très important pour valoriser tout ça. Il y a bien chez Toronto, bien chez Toronto, on a Clément Bala, na Canada, voilà. Tout ça, tout ça, l'association a pour que tout valoriser tout ça. Donc, ben bon, bandimi, balobi, eza, bon, na simbi mutu. Vraiment, je suis plus au sandwich. Si on a simba mutuana moni pona ngai ya na opeka bien si pe na lima na bango maman réfléchir exactement parce que mutu longola na bango tout ça ba tout so ba ya bon se ba mi mamba contrat ba ki ku ne pas mizi na bango sel bango ba ki signer na ete ah te c'est là celui écoute et bon oya boya ba zo kitana ba camion ba zo tamboke bele ba makambo auti nembo kamba mako ina tira ngana pesa na yako tutranta ko sepela c'est là ba komi kotia na ba agent na barabara bu on tazuru comme ça yo comme ça les tarabu il faut contrat donc c'est déjà connu c'est déjà connu oui c'est déjà connu chérie je te dis tout ça sur la choité tout ça sur la choité quand la PC vont faire 4 heures en tout cas je vais chercher de voir des moyens comment tout balancer. Là, tu as une bonne idée, quoi, Maminata, tu as une bonne idée. Les Abanamou, aider nos frères congolais là-bas, les domestiques, c'est bon, quoi. Dans le retour en Zélati, donc ils ont à chaque fois, on a la police, il y a caca, mais ils sont en bas de il faut aider ces gens. Tu vois, il y a des gens, ils ont prêté. Mais ils ont tous à l'appui, ils ont aider parce que les handicapés, ils ont l'association, les chauffeurs. Même mon artiste, même mon domestique, ils ont l'association. Tu sais, à Kinshasa, le domestique travaille, à passer l'hiver, quoi? Merde, pire! La personne doit s'enfronter, et puis quand tu pars comme ça, tu pars pour du bon, même pas de compte final. Et puis, salaire, il y a un compte à faire. Merde! Mayonnaise. Quoi? Naïf qui en absence, Naïf qui paye Moko. J'ai un ami. Pas à Londres, qui me trop. Nizimbala. Qui? Nizimbala. Qu'est-ce qu'il a fait? Non. Écoute. Nabi Nizimbala, wana, dans un conflit Makamouya, Oyo, moi c'est c'est une bonne initiative. Naïf qui est dans le Nizimbala. Nous connaissons qu'il y a qui me trop. A aidé les domestiques. Basala na Azadot et Banana Kinshasa. Là, j'appuie Nizimbala. Et alors, Tokokom Sango, en Afrique. Précisément dans la Congo, la Bissau. Non, c'est pas normal. Ezakande Bolobi, il faut tout appuyer les domestiques, même pas des domestiques. Mais moi j'ai il y a aussi. Là c'est vraiment nous après comment c'est vraiment le Moni to ko condamner tout à de part et d'autre. Au Moni eza pas la misala mususu. Patron zate provision na ko patron et comme il y a ndako na 105. Donc 105 gars, bimisi biloko ko lia bien patron à quel on a ndako na. Quoi? Oui, ça prévenir le patron. Toujours défendre ma domestique, mais toujours tinda bango na ma bête. C'est ça. C'est craignant ce complètement à venir me essayer bébé. Yoka, Aminata, Yoka. Est-ce que tu comprends cette faute de ma domestique qui m'a sauté? Domestique qui a travaillé dans la boum, avant dans la malade. Mais si tu as aussi ça moussala, on peut payer 1000 francs. Vraiment. Boum, c'est quoi? Petit Paris? Oh frère, c'est une commune. Très loin. Oui, dans un arrondissement. Ils ont le droit de dans le centre-ville de Bissotozawa. Oui. Dans le Bali. Ouais. Et aussi un travail, pas dans le centre-ville.
Pour les façons on a balé, aux petits 1 euro. Donc 1000 francs c'est 1 euro. Merde, n'importe quoi. Puis tu vois, c'est pour cela que les domestiques dans ça, ils oh, tu vois qu'on taquine pas patron. Voilà. Na domestique, na patron, tu fais avoir que nous sommes vivre la vie normale. D'accord, d'abord, il faut d'abord aider les domestiques là. Papa Mayo, tel que moi je suis ici. C'est une bonne hein? Ouais, c'est pour ça que je t'appelle domestique. Il faut t'aider quoi. N'importe quoi. Il faut arrêter ces gens-là. D'accord, merci. Ok. Babi. Ok. Voilà de demain à la famille. J'adore. Moi, on a peut-être Aminata, aujourd'hui, ma question est pour l'année. La cause en a une déni. Ce qu'on a eu, c'est un peu de côté, mais tu as pris 7 $. Et c'est moi, on a la carte de visite. Pas ça, non. Tu peux te connaître. Au lieu où on va nous tendre. Babinho ma téléphone, babichou, n'importe quoi. Donc, les gens ont la manière où ils concluent dans ma camboire. C'est une bonne idée. Par rapport à l'association, il y a un rêve au Yom Rosoir. Azadot. Nous avons un travail. Dans mon pays, on va aller et par Baba. Nous avons Blandina Chada. Mais nous avons une Europe, nous avons payé $7. Là, nous avons un Benanga. C'est un problème. Tu es sûr? On peut faire là. Au moins, on va et ça, la aider par rapport à l'idée dans par rapport à ma initiation dans un an. Mais ce que c'est que je te dis la vérité, dans 100 mètres dans l'aïe, je te dis la vérité. Laisse-moi passer. Écoute, s'il te plaît, calme-toi, s'il te plaît. Pourquoi que tu as dans les cambos, ça va éviter. Je suis ton mari. S'il y a un problème, on va dessiner dans la meilleure de dessiner. La marque autour de la gamme, on va ton et ça la cap pour la Azadot. Parce que tous les c'est tout. Ce que ça au-delà, il y a Azadot. Il faut voir la couleur. On doit s'en mettre dans le ça là où ça. Mais tout le monde est mec. Fille nous a sa confiance dada wana. C'est mec ambanda nous. Zane mayele. Non bon bilote c'est mec. Yuko majeti ya tukia ozonga. Ya tukia ozonga tout le monde article numéro téléphone, article $70 au taba crédit au bingaye. C'est sûr. Oui. C'est mec chose grave. Ya tukia de dada. Yo to kimi si de la pena pour ça mon no. Akaya tuke. Akali no kaya tuke. Eh, tire là. C'est mec. Donc kani mal apprécié tuke tire là. Ya tuka pesi pa mitiki mon. Tant ya tuke binya kei, pe to bininga na blati to ye. To anto grima, c'est tout à la bon, $7 bibi. Na bele ça va la te dépenser na iba mbetu na ye. Na tala na sewe, carte de visite ya tuke tikeli dada. Moi na azana ki mdoka makasi, en foutia tuke dans des abos, c'est mes qui sont là. Ba ko to ka mbai na pete, ba plus na mwana musala dada. Eh. Dada. Dada. On t'a vu à mon Dieu, on t'a beau taille. Il s'est la fouacan. Dada. Je vais en faire un ça. C'est maintenant il va tout à la c'est mais jamais moi on sala ko boto mba no ka boy na pete boy c'est mais qui dit moi poto eh ai lo te roba ko talata so soko le mo azela e kauka il va tout te c'est la fouille c'est mais c'est kauki ndatina njoto c'est mais qui dit c'est le plan de Daniel tu as mettre à l'issue si vous souffrez à la porte d'ailleurs bon mais on a mis no et puis ça mon mo ko loko ça va passer na c'est mec na yo pour la ligne mingi na moto ça eh oui loko mo ka
souffrir à taper na chuke. C'est temps de la carte. C'est mes caminata. Kalinga mingi famille. Donc on a dit bien faut ça la famille ou yo. Un jour au père donc on a moins l'eau mon voisin l'eau santé famille l'eau. Jamais c'est mes caminata. Non non jamais on se jamais. La c'est quoi moi la poto au souffra pour na mbongo na yo. Penda ko tete mbuza pour na se mes caminata. Même il y a salon mbuza pour na se mes. La qui ça y moi poto. Aïe l'eau t'es pas na se mes. Eh Sia. Résume-toi. Tu vas débrancher là. Bon, on passe la porte, elle a eu un autre quelque chose. Nous avons toutes nos questions. atoleli na ata na pouvoir ya bokolo tene na zabo baparent bakufi batiki biso donc nde eza boye fo kaka ngana tokabwana un jour tokokutana kaka yango eza nanga mwa moke ngai nanga bakuke ngo aza pusaka na landa atolandi ngai solution eza te fo ngana tokabwana kaka donc moyen eza te atosali ndenge nyonso naza na pouvoir wana te funa kende kate bwani na obitika ngai na age onga nakoka kobokola yo te solution eza te kende to nga na kende donc tokabwa na solution eza te kende Mama,
likambo ndenge nini na vie quelque chose oyoki likambo nini mpona mpona likambo moko boye eza video tala lelo tala lelo mutu okwatisi lelo mutu bomi na mokili azali kaka ndeko na yo mokulu botama na ye yango wana nde olobaki na vi tosalanaka mabe te tosalanaka mabe te on ne sait jamais on ne sait jamais lelo yutala lelo kilokula mutu ye baba oyebisa tomona kilokula mutu pamba je savais pas l'état nzoka azalaki lokola simeki na biso ya mokili okosisi na sele mabele azalilekileo salisa mwali likolo levi tosalanaka mabe te tosalelaka mabe te ya mwasi na biso T'as mal fait, Aminata. Comment tu peux faire ça à ta soeur propre? Comme moi, si je vois, je tue Patrick Kanik, mon propre frère. C'est anormal. Même si Aminata bien, la fleur très dans mon relatif. La bimane est dans mon côté. Ça, c'est quel genre de sourd? Pourquoi vous réagissez ainsi? Pourquoi? Aminata, je suis une fois chez la naïveté, la naïveté, et d'ailleurs, le diable n'est pas côté de moi. C'est pas le diable. Ah, c'est pas le diable qui. Ta soeur que tu aimes beaucoup et que tu ne savais pas que lorsqu'une domestique, quelque part aussi, elle ne savait pas. Moi, je la connais quand elle a une réaction à ça. Maintenant, tu pleures comme ça, c'est pas bien. Mais Aminata, mais c'est toi qui avais pris des révélations sur le Dieu, quoi. Moi, je ne connais pas. Qu'on s'en garde de domestique. Mais aujourd'hui, toi, tu es ta propre soeur. Pourquoi? Zouali Yorigosala. Mais le Dieu Tout-Puissant t'avait révélé déjà qu'il faut aider des domestiques. Mais un grand des domestiques, là, en l'intérieur, c'était sa propre soeur. Ta sœur aussi était là-bas. Maintenant, voilà, aujourd'hui, c'est qu'on a pris, maintenant, c'est rien. Faut pas pleurer. Je ne sais pas. C'est là, s'il vous plaît. Tout ça, oui. D'abord, ils ont des débat. Ils ont un débat propre. Ils ont un idée. Tongoli-moi le coco. Est-ce que domestique a un mouton domestique? On peut se proposer un peu d'argument. C'est valable. Tu dois adopter. Ezali Tolobanano Azadot, association pour les agents domestiques et touristiques. Veut dire Moutounion so azosana ndako ba tokola domestique. Oh bango ba benga ka ba boy. Azana valeur, azala sentinelle, ezala donc touristique, ezala ko ba osana ba bar, na ba resto, ba milangi. Donc il n'est plus na mi ba milangi te total musala o bango ba salaka. Musala ya salaka eleki moboti na kati ya ndako eleki patronne. Parce que patronne a ko sala musala o boya salaka te. Alors contrat. Oui. Contrat ni to sana bino. Donc qui ko sana nango. Déjà logique c'est peut-être que on valeur. Yoka. Misala nyonso sala mana mokili ezana ba association nango. Omona même ba pito ba na boulevard. Basana bato ba côté la bango. Donc on a même ba chargeur, on va charger tout le monde ba. C'est pas c'est coyer ba ni comme ça. Mais comment est-ce que mutu asimi ba vie ya ba na mabo? Pardon papa. Une minute. Oya simba vie ba na maboko. Alors il faut te pesa pe ba domestique chance. To pesa bango chance wana valeur. To koma ko signer contrat. Donc mutu so za domestique, asa la contrat na ye. Pourquoi domestique oya kisasa? Alors qu'on consomme la monde d'côté. Tandis que les domestiques y a mboka mususu. Awa, asoma banda. La parole. D'abord, il faut que tu déjà dans la catégorie, tu as deux catégories à domestique.
donc bato mosusu batanga bamosusu mpe batanga topesa exemple eloko ya papa 10 kilo aza bos soki alinga engagé domestique baza déjà domestique moko oyo atanga yango wana basadote eye ezopesa mpe bacour donc domestique oyo atanga te akoki lisusu kobandela akoki lisusu kotanga non nakotika na kati ya question à part ça tozokondane bapatron tozokondane mpe badomestique mais toyebi bien mpo na ngai na koloba à 30%. Faut condamner les domestiques à 70%, faut condamner à patron. Mais si on a niveau maltraité, il y a personne qui s'est lié. Ah, qui a vendu la bilote pendant 10 ans. Domestique ou non, et ça vous prend la bonne côté. Toi, ça doit encourager l'association. Normalement. L'association, il faut encourager. Pourquoi? Ils ont côté là, babité qu'ils ont côté là à 100%. Non. Non, ça vous a moi si am kolonda soka bike mama kingandi kene kusumla bana mapa maba kuna ke somba ngote ko ba santé fa sukla basane nane silite zona mo eloko mai mwana mna sulise nano asali ngote donc abome bulombi là attention papa nous soupe ba tenter ba patron mais akenda akotonga patron na esekanya on peut dire amis et ça va aussi kuna ai awa parce que au moins kalunga ba télé mais encore même patron va futa mbongo bien qu'il est insolente mais ba domestique moi respect na mutu mutu au plus moi loko politesse ou bango na ki somso wa bango ah c'est que tengo loba olingo loba que domestique loko kalunga botama ni bongo te ba éducation so ko tanda ku domestique éducation so ko tanda domestique est un métier moko noble, oui. Un métier moko kitoko to négligeaka yango te. Et puis ba domestique faut baye ba ke musala ba sala keza musala moko ya malamu ya kitoko. Donc pour abanda musala il faut ça contrat de travail. Pour respecter sinon te musala na bango ba nozongo na valeur te. Donc na association domestique nyonso il faut à s'affiler na kati ya association. Ba domestique belé ba maltraité voici ba sami domestique na patron na za domestique. Parce que tu sors il y a beaucoup de gens qui ont des flats. On m'y bat. C'est que les domestiques. Il faut pas taper préservatif pour la salle. esala mosala ya kokona na ndenge ya solo bango bazoyokisa badomestique yango soni mpo ya malamu bazali ya mabe mpe bazali po banda sikoyo kotala banani baza mabe kotia bango nano na lekart batelier wana balandelaka balendiwa bazobatela badomestique na ndako me bato bazoyeba te bato bazoyeba te omoni nini nga besoin na biso eza nini to respecte badomestique basafilie na association yango moni azalo teye na devise oyo ya dignité confiance paix dignité honneur et
confiance. Unité, honneur et conscience. Conscience. Unité, honneur et conscience. Ok. Donc Azadote alingi ala kisa domestique aza mutu ya dignité, honneur na conscience. Le domestique on a ndako aoyiba te, a le respecter ka contrat na limite na ye. Alors ce domestique on a déborder c'est kaza ya Azadote te. Donc c'est que patron so que ni bazo ba domestique, il faut pas association. Na longole so beto na longole te. Enfin. Yayo mama. Merci maman. Nande comme ça maman. Atayo. Nana muyibi to comme mbwa. Ozantaba. Mama, yo kanso cochon. Sona zaki taba menase tu bina lokola mati. Mama. Taba nenga patron tafunga ngata bambwa ndeye. Pona mwana ko na kana yi. Merci beaucoup. Soku na metika kumata na matua poisson akupenda nga adini na maya bona yipta pena ye mamano batinda ka yiba biso ye penaliste c'est réputation yona mama beba na ibale atayo Papa, tableau est signé. C'est pas le comme ça. Est-ce qu'il sont bien de besoin de bako kengela pena? Mama ngamaro sona ngingatela koko mikengela te na kabuyi ndandele na kumikengela te na umona nini torena isobe sara kape mutuko simana kola sabu sezanga bakaye Action. Patron aye ko déclarer la mer. Maman. Mais il paraît ba député ba foutre la dans le pan on aye mais aye ko déclarer la mer. Maman. Bon, maman. Quand même, t'es sans d'avoir et puis, Nazananda, Nazana Banda. Il me retient. Aïsio, il a tableau moro ba fou baza et péné. Donc autre aussi c'est le loté. Sans moi exact, je l'ai côté mal. Luka Boitou, ça le fait yo comment? Il y a aussi ça na yo. C'est l'office de compréhension. Il y a comment? Action. Bon, bonne journée. Voilà. Papa phénomène. Papa phénomène. On y mettait qu'on dirait. Attends, c'est quoi maman? Tu es le coup la cave c'est le camquet. Nia.
tala moto alibandi netre fandi ye grrr na ye na bambi ye nzeta fufu nde na bendi ye papa nyonso ezoleka lelo na butu na notaki yango olinga nota ta zamba na nota banyama me na noti betwale ntango notali mama zogangela nati bambungambungaesalami Kala, joli. Les boss. Koidentifier kizenge senitala kisokarte kaka na botangiso inaende ozwi réponse sourire nangeza bar na lopango ya bolingo symbole repère ya folie d'amour nanga bibi chamala mama na faki Benedicte Morgan Bengi amour nanga Mamadou Waricho bibi chamala Vivi la maîtresse. Oh, identifier kizenge sengi tala kiso carton. Kaka na botangi son na yende ozwi réponse. Sourire nangezali borno ya lopango ya bolingo. Ce moto ya folie d'amour nanga bibi chamala. Mama na faki Benedicte Morgan Bengi. Mamadou Waricho Bibi Chamala Bibi Chamala Les princes Ricardo Waricho Olela ya muji ezala kampo bato ya zo éclairé bazotike ya sila olie baelargi bomoi na yatana kelke muma ya mungwa atanisata tongo bibi chamala mawa je t'aime na ekopusa liwa nanga mosika le manager dikomadi kini masolo mwana ya biteni ekipa karol teo nyonso koloba nanga kozala bongo maboko ya mono nekopesa mpona vi na ngai lokola album ezwaka souvenir soki foto ekoti quelle que soit dimension mon cœur ya photo passeport bibi chamala mwana ebetendi akipaka volteo nyonso koluka kosala ekozala wiwi tendre soleil orientation ya vi na ngai lokola album ezwaka souvenir soki foto ekoti ata eza na grandeur ya photo passeport bibi chamala Chitoka maestro Mouchando l'artiste Papa chéri j'ai bien piano Nani moto asala ete Satan akoma Satana Manik Seka Simplice Jazz Pierrot Bessa Osana Matali Koloa immeuble chaque jour et à 5h du matin Olie bato balamukela kokoriko bayoka mongongo ya Waricho ezobelela makasi ye mama bibi chamala Fondation HH